Linga kiyo mingi, Janina. Notre mina balandi FM TV na moko le descendant prophète Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba. Asazaka moko na Congo na bisaka bino ke na ba idéologie yo Kuku savait. Tikala na yo tikela nzela. Est-ce que yo kozala ngatonga na zayo? Congo eza ya yo, Congo eza ya biso, Congo eza biso nyonso. Na ba moment photo za la lisanga to za la bomoko totombola Congo. Ingeta. Makambo ko mika ingeta. Usakani ozu ingeta. Mais ko bosa na te carton rouge ezali pe jaune. Nani a mérité, nani a besoin yango. Les descendants prophètes Kimbangu Azolo Belabino, le petit-fils de Kuku Pemba en personne, à chair et à os. Idéologie toujours, FM TV en avant. Naemoko, le maître Billy, les grands spiritus. Ntabaye, Yobika Rabaye Ndousa, Talara Petit Naoye, boss, wana venanga kat. FM TV et Yambi, na tongo ya lelo, ba sinistré. Na ebisa rabino ke ba image to kitara na terre to zula rabino ya pire dégâts pas si peu mawa bon mona bango mais avant tout ne la lancer un message na nga oyo na bande ko nyoso baza na Europe bokotala ba image bokoyoka bango lolenge bakoloba pasi na motema est-ce que baza ba congolais basali nini po ba mériter lokoyo bakana ki ngote mais économie. Alors, tant que comme il faut faire ça, il faut que sunga les mains dans la main. Si nabiso ya FM TV logo nabiso ezalaka loboko na loboko to simbana. Maître Billy la kisabiso yango ta onazo lia moi likayabu enoko foazwa. Ta onazo mela moi mai betemu ya fois anakatela moi parti. Donc c'est comme ça. Bana ya poto nazo lancer mbela nazo beta sete nazo senga na bino. Ase mokonzi atere alobi boye. Na Paris na sengi batu nyoso mamisa mokomene numéro yango wana tozana besoin que otinde la biso biloko sangiselanga ba parisien nyoso na Château Rouge banzongo nyoso na Château Rouge bosalelanga délégation mona ke bana nga ba pe batindi ya bango bokobenga biso botinda pote bayi koto bayi mboka koto bazo souffrir mamisa mokomene héritier mapakasa na zobeta sete héritier mapakasa na Belge na Paris nazana besoin ba koli na bino balobi loboko soto zobela lokolo pe foyo kapasi tango kweli na ndaka ba voisin yo ko sekate kende assister na bango mamisa mokomene héritier mapakasa na Canada le faiseur de Jika Jérémy mokomene momo mokomene tonto mokomene nazana besoin koli na bino nazana besoin ya koli na bino le vieux nanga Flavic mapakasa na Londres nazana besoin na bino botinda bakoli na baona kotanga te Didier Nzongo nazana besoin bakoli na bino message bo panza yango nazana besoin botinda babiloko eza très important s'il vous plaît toi na posa ke botinda babiloko po bandeko baza awa bay banini kosuto sunga bango babiloko na bino nazala posa na yango na ko continuer émission baza ebeboze belé bozolanda biso nazaka na bezoka na YouTube chela biso gabwe na le peuple s'exprime émission na bino ya AC so bocheka abwe et ça la biso peka bien bo s'abonner na émission na bino bo s'abonner boza ebele bozolanda biso bana yanga bana ya lemba na baburkumesa nazo banda kokita tous les bourgmestres à 25 communes ou 24 communes tozana posa ke bo lancer message na ba commune na bino bo kotika nazo pesa adresse awa zobik na fay tozana avenue Saint-Christophe numéro 1429 soko komika kawana na fondation Malua bakoma yango fondation Malua mupanzi nango oyo babengaka immeuble ya hôtel de la Funa oye oyo kotikela biso babiloko numéro yango wana ezobima bokobenga tokoyamba bino d'ici la faut tozo récolter babiloko po toketikela bino toketikela bandeko baza wana o bazo souffrir pasi bazo nyokwama yo zala na mbongo ya bito soki nda kodyango wapi émission na bino yango mbote mama mbote papa komo nani kombo na ngande boya Kazadi Ortega
Mama komo mulai ngando malembe ngando nani ngande boya kaza di ortega nazuka kaza di wana pa do betsanga libakote boye bola mona émission na biso. Merci papa na yambio malgré que passe na motema basanguni no memeli biso toye kaka pona fondation Malua po asunga biso nde tozabo ebanda pela oya tozola la ka libanda na bana na bangungi o tozo souffrir biloko ebele baby biso. Très bien. Bambeto baby bilambe baby tozo souffrir yango toye awa kota fondation Malua po akutana chef de l'état Fati beto pa lukila biso solution toza pe na posa toza na strict moko eza kota ngoile kuna batongi banda ku fale mai po lekana ne bali mai ezo zongela biso pe mama kuta biso ya biso eza mai o ezaki na 1961 yango esalami. Donc okende kolobana no action oyo buto be événement esalami esalema déjà depuis 1961 61 yango seko lelo pe esalami na 2024 tozo souffrir bana baolala bato musu baolala likola batol ndi yango toye koto ya papa fondation Malua pa alukela biso solution toza pe na posa pe babuka pe cité du fleuve wana po batonga ngona na katikati ya mai yango na ba convenir belo ezo salima pona yango doyo sengi ke balongola cité du fleuve place wana balongola place wana bafungula mai ti tozo lala na condition mo mabe nde toye toye ka to lukaka solution. Très bien. Yango toye. Merci beaucoup passer lenga micro et pas yande ko mususu ningeza boye na banda boye bona kwa osukisela mbote mama mbote papa komo nani komo na Naomi Ambongo. Ya Mbongo Ambongo yonde ko ya nièce ya Fridolin pona okike ba bengane na église catholique to créer polémique te pona makamo boto obeta lisolo sangoni omemeli biso sangona memi tozo souffrir matisa moi micro moké voilà tozo la libanda na bana bilamba to ebeba ba éponge basani na kutu na utaki ko perdre moi na 4 ans. Mes condoléances merci donc onyo kwa maya oloba penze ezate na passe moi na kenga ka pona ba makambo ba mayo ba yo sunga biso yango to ekota papa fondation Malua alukela biso solution. Est-ce que lelo soki balobi ke ba délocaliser bino ba longola bino bisika wana ba pesa bino na maluku côté kuna na kati bokozwa to kende te to kende so ba pesa biso ba place bien to kende to longo na souffrance wana po to souffrir to nyokwama bozo nyokwama. OK, très bien. Peselanga papa micro. Mbote papa boye molam mbala liboso to monana ase yo kakwa betaka siffler yo sango nini pe ba douleur nini to message nyo ko ka ko lancer. En tout cas message na opesa vraiment et pas si moi pour na biso na action photo za pour na si bino mo kiteng si le terrain bo mona gino photo et les cas andi ko na biso ba souffrir ko la denga pasi ko la denga pasi donc il m'a cambuté comme donc il y a souffrance ya ko fakala Ndobaka moi si ko to pas ya papa awa avec la solution ne faut plus ko mona na ko ya ko funga biso itaki to bana na ye ba konji ba yo ka biso mawa baza na fusina biso bana ba kokene ma maladie donc maladie vraiment les qui m'a caché vraiment la nuit qui moi to awa et pas la bino ko funga biso ko la biso na solution pour na kama biso. Est-ce que bisika on ezalaka na kotala na ba norme ya ka nani ya cadastral ezalaka mbeba te to ezala ba pekisaka te botonga bisika wana soki ba pekisaka ba ngaba tonga te ezaki déjà ndako déjà bato balai ko fanda déjà banda kala ndeti bato déjà ko fanda yango be bato ko fumba ba place na meto iba te ke no ko saila biso makambo esa be biso lelo bona ndenge bozu kokoso oyo komeli bino soki lelo balobi ke gouvernement balukela bino esika bokende na ba maluku wana bokoboy bon gouvernement ne mutavara décision sera saila biso bisika ya bien ya propre ya bisika ya kitoko to ko kende po eza mabeli ye mutavo kamba biso soki eza ba place bien to boya te message ni koka ko senga. Est-ce que gouverneur de la ville ou auti ko azo jouer intérim siko a ça côté le bino d'âge koko bon le kuta mabe je connais no atire ko kita baba na biso ne ya la kunate to vani avenue moko mais atire ko kia ko vérifier que no mo na biso ne to souffrir ne to no comme atire ko kita kunate to mo na ta do moko te o mu de ko funga biso boye va mousquetaire boye bo vata mungwa boye bo vata ni boye ata mutu moko te to souffrir ka biso moko to mo na ta délégation moko te
papa akaka papa malonga yaki kuna nde tomonaki ye ayeko vérifie biso na Kingabwa kuna. Donc tout le monde vraiment eloko moya malonga te. Bomoni eloko moya malonga te. Parce qu'au moment où il y a chaîne bazolanda partout dans le monde et chef de l'état Rolanda Pebino message na yo eza siko nini na bosenga eza nini. Message na ngai na roloba boy. O ezali Kingabwa ezali commune ya chef de l'état yemoko fati. Ako ko tika biso boyete aya ko soutenir biso po to za solution ya makambo. Yeni mto za solution biso te. Soki asungi biso pe de kotombola lokumu na ekinde liboso. Mingi ya roloba ezate. OK, je crois que boze belé bozolanda biso nazo pesa juste adresse kaka. Adresse na rosenga vraiment na régie ba komeli biso yango na 4e émission avenue Saint-Christophe 1429 juste pembeni ya hôtel de la Funa. Eza bisika oyo nazo senga na banda nyoso Kinshasa. Message na bino yango banda nyoso ya poto bwa kotika moi loso moi kisi moi dra moi kopo moi kaye po bandeko na kitaki na terrain ba image zo le kana bozomona na kitaki na terrain pasi na motema bazolala na ba condition ezalaka te. Papa moko mukolo juste wana papa moko azaki wana apesinga pasi bakoko pe bana bakimie pasi na motema bino batu boza boya na avenue Saint-Christophe numéro 1429 boye bogomo na fondation Malua botumi kaka chaîne télévision moko ya fondation Zap boye otika kopo bana nyoso nazo senga ya Kinshasa boya kotika contribution na bino et rozala bien pona kokendo tala bandeko nala mama Mbote papa. Oui, Bolam. Merci beaucoup. Comment on a dit? Comment on a maman Bijou Gala. Maman Bijou Gala. 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 Gala y a fête. Hein? Oui, merci. Très bien. Bosenga ezanini et pas signé ton message nos années. En fait, pas si eza vraiment ébélé. Pas si c'est ébélé makasi. J'espère ba image ezo leka. Très bien. Bande wana biso baza en dehors bazo mona. Na ba obaza awa, na ba obaza libanda ya Congo. En fait, toza vraiment na pasi mingi makasi. Ba condition oyo biso population juste na Kingabwa commune limité tozo vivre eza yangote. Jamais mutu a vivre na kati ya mai. Mutu a vivre kana libanda mokili mbisi a vivre na mai. Mutu a vivre libanda te. Toroki na mai te pardon. Toroki ko za charge te. Totikela kaka mutu moko. Le seul mutu banda makambo ya kaka papa mutu aya. Kaka fondation moko fondation Malua mutu. Très bien. Mutu moko te aya akita sur le terrain. O bazomo na ba image ça ko s'est passé eza réel. Eza ya lokuta te. Ata membre moko ya gouvernement. Ata membre moko te ya gouvernement aya. Ata membre moko te. Tozola la libanda na ba condition moko o eza insupportable. Ngungi epai banyama bazobima na mai. Banyama biso tonto bande kokola to yoka na lisolo mais tokomi ko mona yango. Ah bon? Tokomi ko mona yango na misu na biso. Ngai oyo na luka naza mwana mena luka un petit rien ya commerce na bungisi nyonso naza na baleki mibale bana sima na tangisaka siko nyonso na perdre maman azate papa azate eloko nga na kosenga mingi baya kosunga biso balukela biso moyen de départage place nini bakoki kotia biso balukela biso solution faut balukeza vraiment solution eza solution likolo te non lelo ba kopesa biso ya kolia ya kolata et sila mais batalela biso bisika nini biso tokoki kotia mutu jamais kolinga biso to voter ki bango pamba te mais faut balukela biso peuple na biso solution esika nini peuple koki kotia mutu peuple ata mutu na balabala tozola na balabala mbule betaki to telemi to komi lokwa bato moko ba rejeter ata kutu papa boti mwana na kolinga mwana na ba condition wana te mais comment bino bato boza na mboka na biso Congo to voter bino mais bozo boké na parlement na place bolobela biso bozo wela ba intérêt na biso ba intérêt na bino moko siko biso to ba peuple abandonné pour te bina ba condition oyo na ba pays étranger bazora bato a charge baotia bon ba place moko esengeli bakisi kolia bazolandela mais biso nani akolandela biso na moment oyo tozo vivre le quoi banyama tolo bandenge nini to ganga ndenge nini to kende wapi toza na mboka na biso be toza na mboka na biso te papa Félix atela biso makambu oyo
po commune alimete eza commune oya vandi quartier Kingabo eza pe quartier oya vandi sikoto kende wapi to vivre wapi na zamba to komo vivre lokwa ba nyama nde muto vivre na ba condition biso ba to komo vivre nyama kutu mutu so ake ya sombi na bamboka mindele to monaka azo vivre azo vanda na ye lokola mwana siko biso toza ba fan bando ba na o ba bando na ta ko ba fazer o bala libanda baza lokola biso te ba fazer o bala libanda baza lokola biso te mokonza mboka te la biso likambo mama Denise te la biso likambo na nzimite papa Kisekedi akonzima mwana na ye a souffrir ou bien mwana na alala na libanda mbule beti ya telemi azui kapo afiniki mama zate papa zate o vivre na baleki mibale otang sa classe na âge nanga isa passe bayoka mawa bakanga motema te isa passe mabeso ki nasali kinduma me na lukaka nasalaka kindumba te nazoluka pona tangisa baleki mais nyonso na perdre na tikali kande na zabui nyonso ya kolia ya pasi ya kolala na pasi moyen de vivre ezati batela biso makambo. Merci beaucoup. Pasi na motema est-ce que asa kozanga maloba mais azana ba carton ko pesa je koko na la kaka yo je koko yo kanga et Samuel Salamaka na reponda bana ebisaka yo bonga bike na ebito zo se rappeler na lobaka bien asa lobi boye kemo gouverneur muto ya boni asa la musala na ville province ya Kinshasa zayo oui non na lobaka yango na lobaka yango c'est asa lobaka yango. Merci parce que au pesa na carburant na chaki na kata mutuka oui c'est bien bon yango wana tenga na lango besoin mais lolo au continent poste wana ezalaki parmi pe ba rêve na yo lolo so comme gouverneur la province ya ville ya Kinshasa on ça ko réaliser voilà ce qu'on maintenant on ça ce qu'on appelle ce ballon bête ce ballon na ebi que la moto moza lango je koko oyo kaka assez oyo kaka ye oui chou yebi selanga je koko oui bouf ozo jouer sur comme makambo bale comme sur la kana yo la kisa sur capacité na yo je koko mulumba gouv la kisa sur comme mayele bwanya boyebi na yo na kati ya terrain oh population na yo oui na minute comme la charge à makasi kabana Kingabo te bakuluka balo bakeya biso te ville ya Kinshasa bana besoin na yo tala makambo yo plus vite possible papa. Oui, papa. Mpesa na mama na micro mama mbote papa comment nani Tabita ngia Tabita boye bolam merci message nini okoka ko lancer to bosenga ezanini alina singa bango ka boye to voter bango te poto souffrir to voter bango pour les lobo epasi ko comme la biso pe to sengi to zipe solution na bamboka musuku to mona ke problème c'est quoi boye ba lengela ba peuple na bango hôpital ofele donc ba tie bango bisika mo boye est-ce que kuna la kachote maloba kuna ba tie bino hôpital mo to ofele bo zo traitement soin moko ata examen ofele zate ata dollar il y a 100 francs il ofele zate donc to vivre condition mo boye lokola na mboka batu bazate mais to voter ki bango biso donc biso to pesa bango ka bomengo ya bango na ba famille na bango biso te ba otala ta simate biso ba to oche bango bisika na po baza bongo mais to zo vivre na condition mo boye ata muta kotala biso azate kana ba condition to zana ngo to ke voter sous bango to pesi bango sous ba voix pour les lo baza côté baza mais to mona ta liso mutu te à part fondation malumande yaki et etala biso nde ye etala biso à part ye to moni ni mutu oya kokoyo tala biso mutu azate to vivre na pasi bana bazobela batu bazokufa lobi mama mwa ucho kufa na mai bembe matel kolo kota la police vande wana donc batu bazokufa biloko tout e baby tozaka boye toza ba responsable to otangisa bana famille ezotela biso baleki ba otela biso donc moi mukio to bande ko sala tout eke na mai bilamba tout na mai même ikopo mela mayo tout ekenda sanité
elamba teni même ba éponge olalela eloko liboso ezala no mutu so ayoki ponga ke na éponge abi alali ba éponge tout ekenda na mai eloko ezate ma Denise to abana o kotika biso boete papa Fachi sunga biso mutu akosenga zate to senga ka bino mona so akelela kenda osenga ka papa ni na mama ni papa na biso na mama na biso eza bino siko bino so bokipe biso te banani ba okipe biso bosunga penja biso botana libana mboka nde bakipa population na bango so baza na pasi biso na minicho to ana pasi tozo vivre na pasi bana bazo kufa batu bazo bela hôpital po ba traiter biso ata orphelin zate esika kolalo pasi mbulu ebeta kilo besile biso na banjoto to telemi boya rotelema tiesili me bino bolali tango bolala na bo raison ta pasa biso batoto za libanda to mona te tozo souffrir to sengi pena na bino boya kubotika biso te boya botala biso bosunga biso moi éponge moi eloko to zangi bosunga biso nzambe pe opambola bino na nasima pe to voter pe suka bino en tout cas penja botika biso te botala ta ben sapiara balibana mboka nde basalaka so bino bosali bongo te banani bosela biso njuma olambeleza la lisute to comment va to vana na balabala toza suna banda kuteto vona na balabala moye na balabala butu to kangi ba kapo to cheche ba mystiquaire to la lingungi ndelo ko ngungi so tali na banjoto ato koma mbuma ya bangungi donc tozo souffrir donc to ana passe pas maluma mpa malua kotika biso te sunga biso pendenge omila kisi bolingo ochepa muto liboso za lokola exemplaire kotika penja biso te sunga biso papa tango yo poko sunga biso ba wana pe tango ba mona ba ozape makasi ba olanda pe yo en tout cas merci avant la passer le deux derniers liloba micro nazo répéter les sous avenue Saint-Christophe 1429 toana hôtel de la Funa pembe hôtel de la Funa au retour na kaka fondation Maluwa ezape na chaîne de télévision toana besoin ya kopo toza na besoin ya sani toza na besoin ya mousse toza na besoin ya drap toza na besoin ya kisi ya moustiquaire toza na besoin boya kotika parce que faut to que ndokota la bango pasi pe mawa to koloba nini mbote papa comment nani l'excellent micro kuna mbona ngai papa José Didi oza parmi bateau baza na kati ya commission parmi bateau na zana condition ngai kutu na ndako na ngai comme dépôt ya bateau mpela donc yo mutozo gérer bango soki bandeko o tozana bango bazana na se soki ane nyonso est-ce que to solana moi mukena yo siko banda événement esalami esalemaka chaque année to comment esalama ane nyonso oyo tour oyo est dépassé omoni eloko moko ezobonga biso diki oyo eza na se ya la na se oyo ba chinois wana soki babongiseli biso tokozala mwa bien omoni pasi nga bande kutu lobi ngai na polaki nasomba kutu bashi nasomba bashi na tiaka na likolo wana bandeko baya kolala lobi naku na ngai eza ya moke nazwi bango batelemi nga mpe na telemi place ya kolala eza te donc otondisi bango batonde wana ndenge na mesana na nga ndenge wana so lelo bokomi na ndako na nga biloko ya bato ezali ezola na se na libanda heureusement lupango eza clôture pasi même mama moko oyo toza na ye wana ye biloko nyonso même bacongélateur na ye bebi pasi makambo ebele diki wana so bobongiseli biso tozala mwa malamu donc eza problème da ba chinois nde yango ekosali eloko wana eza na diki wana mai so euti na fleuve diki wana mosusu bapêcheur babukaka so babuki mai wana ekokota na bilanga toza se na terrasse mo mosusu ya monene wana so etondi mai edéborde ekoteli biso na mamapanga donc ce que bapêcheur basalaka ndenge wana pourquoi po bapêche mbesi na bango eza pasi
ngai kutu bashi na ngai bebi pona bato bayaka biloko mususu ya bato oyo baya kotikela ngai mususu lelo kutu nazokama na tongo tobosani kosikwa television ya camarade mo ya kotika epoli na difili na ye lelo soki balobi ke balukeli bino esika terrain moko quelque part na bamaluku wana na organisation na bino est-ce que boluka botika esika wana problème ezate biso tozolinga tozala bien so ba omoni batu mususu passe kaka so ba place ya bien tokokende eza vila Kinshasa biso ka souci na biso nga naza na délégation ya chef de quartier po bato wana ngai soki bamususu bazangi place ofanda bayaka soki président Maloa apesi biso en attendant timpela oyo atuyela biso me babashi message déjà oui okomela déjà na webisa bon so babashi ezali premièrement soki mwambula bato baye tozipa bamoyi tous on a deux parcelles, on a parcelle et la parcelle en moussous. Donc 3 parcelles et karami. Bazana kati me ba chez Ozanga. Ba chez Zati. Très bien. Kutu papa oyo tozana ye ba moussous oyo bazala ki na libanda alalisa ba ono ba telemi. Papa Pablo azana simana ngai. Ba tuwana ba poli akotisi bango ba telemi kaka. Passe. Est-ce que na kati ya groupe na bino bo s'organiser déjà ba combo ya batutu oyo ba sinistre boyebi bango na localité bayebi biso pe na avenue na biso eyala tosali yango tozokoma oyo avenue na biso tozala bato eyala mbe Salongo Limba na kozongela yo na tuna mwa mama lelo bayobi ke no olongwa place wana na sika yo zali bapesa ona maluku mama na moni akosepela makasi to akosepela te éviter soki babongisela biso place nan otoza mais boyebi ke no eloko wana chaque année sala makandengo wana boluka kasi ko bovanda ka sika na obino bozo souffrir to boluka ne sibo ke ne sika moko boya malamu wana tokoko kende mais liboso na fo babongisa biso na place na poto fandi na en attendant mais babongisa na diki wana date biso tokoti wana banda 2006 banda na 2006 wana événement au moni en combien de fois tomona te tomoni 2 fois yango ma ekotaka mais na kati anda ko biso kotela biso te ekota pe na lopango te za na terrasse emsu na balabala mais oyo ekoti 2 fois 2019 na oyo ekote le landa oyo yango mto kimisi biso yango na ndio moni kimisi so 2 fois yango babongisa et puis cité du fleuve bafungola vanyo ba bakanga po banda ba cité du fleuve nde vanyo na bakanga ma ekoma kotela biso do bakanga nde babusha kuno bakanga siko bango pesko bango modinda nde bakanga ma isoke zo utaboe ebima boe ma ekomo zonga bango peso kotela bango soki bafongoli babongise so diki wana ya ba chinois kote bateka bambisa mai eza mwa bien ona siko kolukia so ba place totala so to sepela to ndimi yango okotala soki boko sepela matisa mwa micro mama donc okotala oui soki tomoni ke de tane o tomoni toza bien ane okuna ona to lobaki toke na biso kaka poto bae donc yo préféré aux à la place wana la place angungi place liwa ezali place passe ezali olingo za la place wana préféré te en lobby ba bongisa nanu liboso donc yo zo senga ba bongisa nanu digi wana otala nanu soke ko simba ata biso to ndibi to longwa batu musupe ba ondima te bango pesko batu ko mona pa neti pona nga na ko ondima na longwa po eza pe pona nga te po eza pa na biso ata bandeko na biso balinga pe kutunga afanda na te bayaka pete baboya ndenge bakoma mona ke to odinda ta na bengi so na bengi na telefone ba esingo zwi nga pesko funa bae bosenga zani message na bezani en tant que maman esengi siko place wana to longwa et puis kubongisa nzela wana diki wana na terrasse o balinga batiela biso babongisi poso totali mutu mususu o akoki kwa kotala biso kuna ate pe mutu akoya kosalela biso azate mbala liboso na bima kuta micro te na bimika lelo na linga tata batu bazoya ke ba yo filmer na boya na bomba elongi mais lelo siko obimi na FM TV
na bimi yango mo na sepeli ga na bima na loba po esana do esika penda motema nange suki na bayi na ola na ndaka bato tufanda na balabala to fete Noël na balabala bonane na balabala na bana butu emsubo kanga na bolali otote boke luka place musu pa bato bosengi bolali na ndaka bato kolala lelo lali lobe okuna ezape mabe mais biso moto ana ndaka munene ezanga kutu bato olala to zwa bato musu balalaka mais ko biso to komola pa bato. Est-ce que le gouvernement beaucoup ko lukate sika po bocha population na bino baza bana na bino baza na responsabilité na bino nazo beta c'était nazo beta bien c'était est-ce que beaucoup ko luke la population bisika te na tuni bien beaucoup ko luke la bangote mais na comprendre te tangu ba pesio poste o gérer batu ozo koka yangote mais tal un peu ba voisin na ba voisine. Peut-être à partir de Kozwande Maele, Congolais motema nini obozana ngo. Na ebité motema na ebité ata ya nyama pe boyete na ebité. Boko c'est la ga mutubo makamu. Te, je koko. Yo no mo Konzaville province à Kinshasa. Na ebi koyo kaka. Ngala ebi koyo kaka. Makamu ngoyo, papa na ngai. Comment organisation sko bozo sala? Est-ce que lelo bosi bokoti si déjà ba lettre bisika ba konzi lelo chef wa quartier yoza moko ya kati ya délégation na bango bo s'organiser ndenge nini pour lelo bozolo ba ke batu bazokufa pamba lelo na tongo bolobi ke mama moko uti okufa est-ce que soutien banal bazo utikila no soutien wala to ba proposer bino sika mo na école mo bo ete bo lukato na terrain mo bo vanda en attendant na moment où ba pèse sur en place bus biso salongo ba pesi bango place na terre ba o ba na salongo bakota manzenze bapesa na idiami bapesa bango na terrasse sango pesa na micro loba mama ba o baza na salongo idiami manzenze bapesa bango na terrasse sango bazo fanda na libanda basali bango batante mais biso neti toza na biso na donc basali bango da batante basali bango batante wana na mutasali yango na ebite eza école basali bango batante bazo fanda maladi bazwa traitement mais biso neti toza na biso ka côté na biso aseboe to fanda pa ba voisin to kuna pemeli wana Teresa te l'église na ba Teresa wa ikole pa ba jiko Teresa ka pa ba jiko nde na libanda na Teresa mais na l'église mususu balinga wa pa fanda te pour que une église okota na église anondo sambela to boya na biso to fanda toza na ka place papa oyo bili balu ayaki place a telemaki na o bango na cabine na zomona na zalaki na cabine te eska libaya o ebukana ki avazo bozwa boîte biso toza na kwe wana to fandi ka veni wana kala na zomona na gauche voilà na kaka place o nzemoko za wana eska libaya mo ina buteza banda kaka place o libaya ebukana ki wana est-ce que beto mo image on ezali voilà image yango wana ba balancer zomisa mo mukeba la tsa oui bon place wana place yango yango wana biso tozali te o kuna ndete kuna te o wana te wana kati nazomona libaya nazomona très bien loba mama wana ndesko place biso tofandi tofanda wana tobima banda tongo tofanda wana chipo kwa toza peka wana tofeta Noël wana tofeta bonane wana nyonso tozaka wana bana Kinshasa bana Congo Brazzaville bana Poto pe Congo Brazzaville pe komeli bango nazo senga boui nazo senga iloko moko adresse eza moko Saint-Christophe numéro 1429 na répété Saint-Christophe 1429 ndeze sika oyo bino bokwa kotika tozana besoin ya kopo tozana besoin ya sani tozana besoin ya musoko zango 4-5 yela biso yango zwaka dramo ko latisa yango ya kotika basani bakopo ba kaye ba uniforme kisi mwa mbongo lomeya ba bilamba tozana yango besoin ba moustiquaire tozana yango posa po bandeko bazana besoin lisungi soki tosali yango te banani musu ba kosala nazo senga bien nazo loba bien soki tosali te banani yango ba kosala gouvernement l'actuel provincial tozo senga na bino ke bo soutenir batoy je koko ozui kiti
oyo bandaki komona voilà place à wenze nde yango oyo nde na tongo wenze na pokwa nde bandako ka wana makamutu ka wana très bien papa. Oui papa. Moi message moko ya makasi oyo ekokai kosala ke tokabwana na bino parce que télévision zande ngonga. Ah ça va. Hello talaka caméra pesa siko message. Hello tozo senga yango yo. Président Maloua. Yo muto o mesana ya kotala biso. Kotika biso te. Moi hello ko même ya moi muke, même ba éponge o nyo se komonana. Biso za bana no bana yiki bana yala. Place oyo na pon wana biso toza wana. So tout le monde pour la deuxième fois tu recevais la makasi vraiment. O union se to lobby yango wana kaka. Na ba o nazoloba na o bandeko ba lobby yango wana. Vérité ezaka moko. Jo to monaki o to sepela ki makasi na délégation na yo nyonso. Kotika biso te ti makambo nyonso e rosela. Même ma mikolo mususu tant to yebi oza député même au postela na côté na biso te so ye osungi biso soki na 2028 biso bana kingabwa ne osungi biso toko voter yo na nko te ye bablo ko na linga voter toko voter yo ka yo poster o postler ye bablo ko na linga voter ça va ya to chele posta za la ministre wa boyango ye bablo ko na linga voter nenge ya kotala biso ata biso likambo ya diki wana biso diki na biso wana ebonga poto za la libre très bien libre so tout le monde babani ko bongisa ngo to sepela. Merci beaucoup. Peselanga micro pa mama moi liloba ya suka ya kokabwana yo pour lobi liloba suka moi 2 minutes. Le balanga suki ezaka kaba osunga biso. Soto ye aboto ye pona pasi. So na pasi te. So pona sengo to yate. To yate to singa pe bango te. To esenga bango pona pasi. To ana pasi bosunga biso batu bana bazobela batu bazokufa traitement fele zate. Qui se fait les até bana babande ko tanga babiloko no soto classe pe na mai e bungi moi pe bazonga pe classe pe lisusu ezate bavandika boy bana bakomi ko sakana buzoba donc boyo sunga biso mingi olobezate boya ka ko sunga biso botika biso te poso to sengi bino te to na biso na bato senga te to ke senga bo sunga biso penza. Merci beaucoup maman. Oui, merci vraiment. Le balanga suki ezaka que nende konanga lobi so tozaki ne sengo tokoyati. So bomoni toye tozo loba boye eza pasi mingi. Toza vraiment na pasi. Toza na posa lisungi na bino. Toza na posa descente ya mutu moko ka te. Papa maua koki koyaka chaque jour te ka ye moko yaka non. Faut bino bat mutu nyonso wakota la image oyo ozaza libana mboko za awa to na posa lisungi na yo yaka kosunga biso toza bandeko na yo sokoza papa toza bana sokoza mama toza bana na yo zwa biso lokola bana na bino na kati ya ndako jamais mama kolinga komona mwana na pasi papa kolinga komona mwana na pasi te papa Kisekedi toza na posa na mokonza mboka Kongo toza na posa na mama Denise toza na posa na yo yaka kosunga biso toza bana tozolala libanda tozolia na pasi nyonso eza na pasi tobungisi nyonso bilamba tu nyonso eza te totikali kande toza boy toza na posa lisungi na yo papa lisungi na yo mama soki okotala biso ekosala bien makasi botikela mutu moko kaka te loboko moko ubie musapi moko isokolaka elongi te esengaka mibale misatu bongo et ça là bien makasi. Merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko nangai. Attention l'exa micro na ninga boye. Limisa yango. Très bien. Merci. Ouais, le basuka. Le banga asuka ala mingi rolobate. Na fi bino mo ba konji.
boyoki kolela biso boyoki kolela na biso toza bato mosusu tokolela te neti tokolelaka epa na bino nde bozela biso solution donc solution bokozela biso boya bino moko bokita sur le terrain bomona ndenge bato baza kosouffrir bato baza konyokwama donc mingi vraimen ya koloba eza te yo tozofanda boye ezala kolia na biso ekomi ya pasi bamama moye bateka bien eza te bambongo na bango mingi ezalaki ekomi ya kosala boye ya kosele boye bauti na bafeti bana bazonga balekole donc baperde babiloko ebele en tout cas na kosepela makasi soki bakiti sur le terrain baye kosunga biso bisi mpe tokosepela na ndenge ya bolingo ya nzambe tozala na bolingo ya nzambe ezala te bolingo ya libanda boye te baza na bafusi na biso baza na mawa na biso baya kosunga biso. Très bien. Maman Nabiso. Merci mingi na sepeli na fondation Maluwa ndenge abosani biso te ebele bayaka bongo mona bakie na bango libela mais tomoni papa Maluwa bengi biso lisusu yango to sepeli babosana biso te tozo souffrir o tozo zanga balukela biso bapesa biso po esa biso pe bien po to onyokwama batika biso te o nyoto kolanda biso azana mama koki osunga biso ayo osunga na nde to onyokwama na pasi na mai wana ya mingi olobeza te. Merci na ndebo ya mbibiso to sepeli to koti pe bo ya mbibiso na ba mai moko ezobima na basea ba mai tozo vivre na condition mo malonga ezati toza lokwa na ba venir lokwa 5 eza sala mbe ni yala momboyo limba ba condition moko ezati banzela ka bakomotia biso ka ba pont sa ba pont to koma konyata ba mai wana esala biso ba mikusa ndio toza bo pe toza pe na ba fièvre moi pe to ke pe hôpital pesati mais toza pe ba traitement te toza ba mbongo te loka ba kaya bana nyoso to baby bilo nyoso to baby wana to yaki ka to sunga ka bino nyoso to sunga biso. Merci maman na biso loba ya suka te ya kokabona na yo te naza suna liloba oloba te pona osenga kaka pona babongisela biso banzela wana o ezokota biso mai. Très bien. Na dini na diki wana et puis na côté cité du fleuve babongisi diki babongisi ba terrasse ya bien poto za la bien po déjà on est to dindi mabe to jamais to dinda poto kima to kimika déjà o ya balbiso to kimani ko lebele te mende mai ya mbalo ndeleki babongisi so po place mai ko le odiki wana ekalaka mai ezate diki wana pedezo lekisa mai bolikolo na oba pêcheur ba obuka ba pêcheur ba obuka na ba balinière wana côté batu bazot côté ba biloko ba so balinière ba tie ba côté ba biloko ba pona okanga balinière ba diki ebuka na babongisa banda kwa ni pembeni lo babongisa bongisa nzela na po biso peto za la bien po soki ka boto za bien te ngambo ko na ngeda ko tala na moni mai wana ndenge ekotela dike bupandi na biso dike bukani te ka mai ezoleka ba matisa poto za la bien. Papa na biso ya kokabwana nayo ba likamuna ya suka yango na sepeli mingi ndenge ya mbibiso awa. Merci beaucoup. Eza pe bala liboso pe ya suka te so ba bengi biso to bana koyaka biso tozana esengo ndenge biso pour président Maluwa alekisi biso na microbo tozana esengo munene likambo oyo ka tozobeta sete diki na biso wana so ebongi na baterase wana tokoma mo malamu oyo nyonso na lobi yango wana suki na ngawa bozalaki ebele ya kolanda biso na ye moko le descendant prophète Kimbangu ase le petit fils de Kuku Pema nayebisaka bino ke na baidéologie oyo tikala yo nazo répété est-ce que mabonza botiaka na église bokoka otia na peuple ote baza na besoin ya bâche c'est à peu près zéro ezala ba $100 hein biloko mwa ningi wana ba 250 000 francs baza nango besoin misato est-ce que nani akoka kotinda mbongo sikoyo mpo bandeko basomba bazola na ba condition moko ya pasi ya difficile ngamo na zala na terrain na moni balobi ata mokonzi moko te fondation Maluwa tika ya loba makambo parce que musala nde yango wana ya ye maître Bili bazo senga kaka 3 bâches mais pas no kuteza eloko te pour ça là déjà nazo senga nazo beta secte surtout na 24 communes na biso ya Kinshasa parado bo sungelanga peuple oyo côté ya Maluku côté ya Kingabwa côté ya Mbudi bazana 3 sites oyo bakuta na bakao ya ba sinistre oyo bazolala na ba condition moko ya pasi na moni mwana moko ya bébé
na koka kutu kotala te ma miso etanga ngai numéro na biso yango wala bobenga numéro ba ko orienter bino avenue Saint-Christophe numéro 1429 ce que telemika ka hôtel de la Funa au côté na entrée HJ au côté au prolongé moi muke au côté na avenue Saint-Christophe bagola tsayo ou soit au telemina au liboso hôtel de la Funa au tunika bola tsanga chaîne ya télévision Fondation Malua tozawana bogobenga et tokobima toko yamba bino tozala besoin ba moustiquaire tozala besoin ba mousse tozala besoin bilamba na bino ba sapatu ba sani moi loso moi kisi et resungane bandeko en attendant gouverneur comment ba konziambo kaba mekempe kolandela na nosika o ba koka ko cha bandeko je koko kitala tereta makambo to solo la kala ona lobaka bien que yo ozale sel oyebi makambo na lobela yo na rompongaba asa ko sakati alobaka nazala besoin ka okita na terrain tala population na yo parce que charge ya Kinshasa ba pesa ngoyo brassard ya Kinshasa zepa na yo et le mot pas gentilly comme pas na yo siko yo muto zala ki wana il faut lukosa la score plus koleka parce que soko salite na pesa carton rouge yo yebi na kuna na sakala raté kuna na sakala kute bouf na yebi kwa mona Kinshasa sala makambo kitoko kitala terrain tala makambo bana poto Mamisa Mokomene, héritier Mapakasa, Momo Komene, Tonton Mokomene, le faiseur de Dika, Jéry Mokomene, le vieux Flavic, Didier Nzongo, Banangaba, Nazolo, bien que Botinda, ba contribution na bino, Bo Sangisango, na Allemagne, na Londres, Wapi, Bobenga Biso, Botinda, Bambongo, na bino, Botinda, Bilamba, Basapatu, Bakaye, Basani, Bazo souffrir. Bozala Kebela, Golanda Biso, tous les 24 communes, message na bino, Nazo lancé. Ba premier numéro 1 ya ba Bourkobes nazo kita il faut lancer un message il faut bosser la contribution na bino il faut c'est à ça rêver à côté sa bino ba idéologie il faut na fongo la bino miso pour miso za kolala émission la bino sili émission sili mais na la besoin kaka bazala besoin à 3 bâches ceux qui vont sommer le bout que la biso aux appels malamu mingi merci beaucoup match ango sili Lingaki yo mingi Janina Tala banda ko beba bakiti sa asuka bakiti buka la